tout le monde on dirait bino pe famille bozaki na moi ba laisser aller moi mukie nani nde mutu azwaki charge ya matanga to organisateur ezaki nani parce que depuis tu ebaki JP Masamba mais à un moment donné tu komona JP Masamba lisusu te tu komona programme tu ebaki kobima vendredi o les gars qui o ezaki falaki ba kuna mama kila komi samedi moi des autres ezaki wana mais bon programme là mama kila kufaki programme ne ezaki te ya liboso ezaki no kanda na tout le monde a vu ce artiste télé mama kila kufaki banda dimanche lundi mardi des alaka ezaki dia quoi bon wana penda na habité amutu ala misala na ye peut-être musala kangaki ye Bienvenue chers internautes de Métro Makengo Tapis Rouge Télévision. Je suis heureux de vous retrouver encore sur Métro Makengo Tapis Rouge Télévision. Un grand merci à notre boss, les papas Métro Makengo ainsi que sa maman, sa mère, notre maman, hein, maman chérie, maman Mbumba Makengo, la femme de notre boss, papa Makengo. Voilà, donc ça se passe comme ça. C'est bien moi, votre humble serviteur Segon Kapanga Kapangalogie, le guerrier de la presse. Merci. Nenge boza olanda biso na émission na bino découverte. La découverte nenge ka toza mema bino toujours ensemble na chaîne Oyo préférée Oyo Lova Métro Makengo Tapis Rouge Télévision. Donc na rythme wana bongo lelo, je ne suis pas seul. Je suis avec mon invité Fanny et mon maman Makila, défunte Makila. Yende tozana ye auto partager par rapport à l'évaluation. Il y a matin maman sur Makila boyebi ke to lakisa bino ndenge nini artiste et comédien bazaki en dé ndenge ba kufelaki et star munene maman na biso Makila. Alors lelo to ça l'évaluation na moi na Fanny na cadre kaka bino ba bonné na biso il y a Métro Makengo Tapis Rouge, vous allez informer toujours net au message qu'on informer bino parce que maintenant à moi ba rimer ezaki belé à maman nabiso Makila bamsou balobi afar mutekunda ki bamsou balobi o tokanisa bamsou balobi a TPC moi des autres ezaki moi muke ya moi to baki il faut tout ça quand même évaluation ndenge to bandaki na bino na débit et puis na souka tout ça l'évaluation na moi na moko Fanny to zana déjà héritier de ma fond la plateau na biso et to côté de Fanny voilà donc bonjour Fanny. Bonjour. Bonne santé. Santé ça bien. Voilà, Fanny, tu as bien lisusu, tu solana yo par rapport kaka ya ninge tozaki na bino tolela ki na bino ensemble. Maman na biso Makila, pe sonam, déjà to kundi maman. Mais to meka pe ko sala moi évaluation mukie parce que moi ba rimer reza belé loba mi moi trop par-ci par-là et par rapport à matanga maman et yebisa biso nanu. Matang et les gars qui n'ont ni enterrement, n'ont comment ils n'asuka par rapport à l'organisation n'ont les gars qui on voit ça ce qui est né. Matang et les gars bien. Angola Nzambe. N'ont senga bakunda mama kila bakunda qui est pinta malam makas pinza. Ba mona ipe ba sepela ki donc le kumu pe makas. Le kumu na ba artiste, le kumu na famille. Le kumu pe na ba nyonso mama kila nda kunda maki. Voilà. N'ont maman Makila a kunda maki Fanny, est-ce que ils a par rapport n'engue bino bo fonsa ki mama kunda mabongo par rapport kaka n'engue moi ba désordre des alaki n'engue ba artiste ba kota ki makambango ko to mona ki to kanise kota ki ango to mona ki afar ba mama ba telemaki ba mama afar to mona a NTPC pe alobaki yé pas otika la simate to mona ki lisusu pe présence na bango et par rapport à ça et l'équipe na n'engue oyo et bo senga ki mama akundama l'équipe to senga mama akundama ko na ba association nyonso bazalaki belé pe na ba kombote mais o na ebi bazalaki et belé wana pe na ebi te bazaba bango pe bazalaki donc o biso famille tozalaki nango pour ça yango bakokisaki bakundi mama kila bien
ndenge penda famille esengaki ke bakunda mama kila po azaki artiste mo munene bato pe bayebaki ebele en tout cas ta place est moko azali po molimo na ye sepela evanda pe na kimia. Fanny, par rapport à ça, tant que tout le monde l'association Ekoti Makambo ya Mama Makila parce que azaki artiste pour que ba honorer ba obsèque na ye. Mais moi désordre mo ezali mukie, mais na désordre on a biso to mais qui ko sala analyse na biso et tant que analyste tout le monde on dirait bino pe famille bozaki na moi ba laisser aller moi mukie parce que na minute ils ont représenté déjà famille, né toujours sur la boé. Tout le monde a soki affaire à lobby que non biso to sola il y a na famille. Tokanisa kuna président JP Massamba ye par lobby que biso pe to sola il y a na famille. Nga famille ne ba pesa ki nga aval ya osala boy. Osomona koto NTPCP po bango pe te biso sola ina famille. Au juste nani nde mutu azwaki charge ya matanga to organisateur ezaki nani. Parce que depuis to yeba ki JP Massamba mais à un moment donné to komona JP Massamba lisusu te to komona programme tu es comme vendredi oh les gars qui oh ils a qui fallait qu'il va qu'on a moment qu'il est comme samedi moi des autres des qui on a mais na comme on a bango que biso tu es toujours sur la car on a famille ils a qui dit à quoi bon programme les mama qui l'a kufaki programme nous a quitté il y a le bosso qui no kanda na tout le monde na biso ba artiste télé mama qui l'a kufaki banda dimanche lundi mardi des alaka na mercredi na tongo na mon appel à papa JP Massamba o ba isinga makufinga bien mama kufi boza pinga biteto na mokali abenanga ba tongo na mona ba 7h mutaye obima mbamona na ndako atuninge bongo bosali ndenga bite papa na minute ndezawa mama na bambomete ba pesa biso 48h ekokaki déjà mardi mama na bambomete lelo de mercredi. Pourquoi n'y a pas bon exact bon artiste ba tenga bité pour le moment on a mon artiste mon côté mais ndé ba yoki peut-être ba koya oh ça va on a bimina nous na benga yo na benga partir ba 13h 14h na vandi na mon ba 13h benga te ba 15h papa j'ai pas benga nga oh yaka tina mort qui a 7 to kutana na na biso ba oncle na grand frère na moi elle passe na biso to kei papa jipa benga to kende pona kwa mbome mama to ko makuna to vandi papa jipe pe ayo koya ye wana pe abengi pasteur de la foi ba kutani pe wana to kotiti na mort ba futi mbongo na bango mbongo akutelala na mabongo na ngai po r le cas de to komo ke 16h moins za quitté mbongo lala na mabongo na na songi na ngonda ku na tango noko na biso azwi ba kutani na papa jipe na mort ke kuna ba futi mbongo ngo batika kwa mbome mama to benga na benga biso lisusu pona mamba cercueil to ke pona cercueil to ke tinjil na Sainte-Thérèse to ke pona cercueil cercueil o biso to ponaki papa bataboya ina yango wana famille ka nde ponaki biso bana na ba oncle nde to ponaki ye ku to na biso cercueil no poni yango biso to bi cercueil wana otu no bongo JP Massamba papa JP ando na biso biso vite cercueil to poni yango yo ya bisi biso te cercueil o bino poni eza na mabete mais ngai na préféré na cercueil wana la kisi biso na ba image pesali enfin na mutaki ndo talango biso to bite maman o ngana landi papi albite ngana préféré ki cercueil o pona ba mko mama nga okufa ifa kunda mana cercueil ya amnium yango ya ponaki ye kutu a insister que makasa ponika wana to mpeka na cercueil yana papa ta ponaki na libaya wana biso to bikaka amnium wana bon to kepe to vani na terrasse ndezaka to sololi ebembe ko majuni ba msuba lobio temba tango mercredi te jeudi ngam na ko katali kamunga vite poto tango bien faut ça kaka vendredi to ko comme manku to samedi voilà, mais au moment où le président JP Massamba zo sala ba programme wana so est-ce que associé qui ba maman fa bon associé ba maman te ba maman pe bayaki na ndenge na bango voilà mais ezaki déplacement des ordres des alaki au moins te que moi des ordres des alaki bon ezaki pe bakutana bakutana ba réunion de banda kutana ana wana nde na ebite président kendaki ko insister na réunion na bango wana to wana na ebi na ngai te voilà na ebite mais ba maman bayaki jeudi wana ba maman bayaki
Ba maman pe ba qui pe na ba possibilité pour ba embaumer. Oh, merci ba maman ba yaki ko. Ba yaki pe na mbongo na bango pour ba embaumer maman. Mais ba kuti déjà pas moko salami déjà. Ya ko embaumer maman et pas président JP Massamba. Auto sengaki ba maman ba bite moni place o e ko za la place ba kolela maman kilate. Biso to bi maman place ezate. So bo mona ina place. Voilà. Muta bo moni ke muta za la place a ko tia biso poto tia matanga maman kila. To kende to boya ti. Ba maman ba ndimi ba bi bon problème ezate to kei. Nde ba kendo so la na major. Ba bengi pe to zi place pas major. Jour un tel boya. Ezaki to il faut ki to ke banda dimanche. Voilà. O maman qui laisse une semaine à mort que dimanche on a failli to kende. Natalobi président JP Massamba soleil même nos familles bo kende pas majorité. Donc nos familles boya qui non résistance on est avec boya qui parce que besoin qui moral. Donc c'est ça tout le babongo. Té président Massamba té yete. Na lobi bien ezaki président Massamba té. Ezaki incompréhension biso na famille. Biso moko na famille. Donc bino na famille on est ko se contredire entre bino. To kende ba mususu te aza posa ko sunga mama kila il faut ya kaka Aza posa la mama kila libanda il faut olala kaka Ngana bisi bango mama aza artiste munene. Bino boyebi bino bo vandi na mingi te. Ngande na vandi na mama. Mama za mutu akolela maboete. Balala ya ko compter mama fa mutu mo bazolala ebele libanda. Pe place to na mai na minute so mutaye awa akoleka te olala wapi. Mpango ekota mai belé. Donc il faut pas mai po ba vanda mutu so ga ibona minute olala pa na place olala te. Ndako za muke mwa kota la zate. Ezani président Massamba, ezani ba mama fa ba isa biso te bokite. On est là que compréhension biso mon famille. Lenga na ba bango ba yo kelanga te. Bango wasana ndenge na bango. Ale lundi wana tongo nde ba mona ki ba mama ba yaki wana. Ngamu te sende ba yaki wana mona ida ko banga. Ba mama ba saiki mamu na bango ba yaki na mbongo na bopo ba mbome mama kila. Le ba kuti mama kila ba ke ko mbome to solo lipe wana. Ba bendinga ti mpandi ba mama ba so kutu mbongo ya dollar ba na tanga te. Wana ya secret ba zo mbongo na bango dollar ba pesi nga ba bi esunga bino bibisakata pona ko lia pona ko melati otaka na ba mega téléphone za yo kanga mate. Ba mama ba sala penza bongo. Nande ba kedi ba bito ko benga nande ba ya benga nga dimanche ba osela biso. Voilà. Na ko makuna na ndaku na yebisa bango po ekuta nga na nzela. Voilà. Bango ba boyi. Famille de boyaki. JP Massamba boyaki te. Mama moko boyaki te mutu te. Famille de mutu ba déclara ki ke ba ko kende te. Le ba mama ba ye lundi wana esel bango moko pe somo le ba bino no so boyaki le ba mama ba kei. Na tikalo yebisa bona simanga bibo moni soto kendaki na biso lobi dimanche makambo nyoso elingo zala te. Bino bo bimisaka président Massamba mabe on dirait hier mta po lo ba maka ke président Massamba ndé mta alobi ke ba kende te. Voilà. Voilà. Fanny, tout ce qui est indépendant pour tout ça évaluation matanga jour il y a matanga jour et enterrement tout monde absence remarquable il y a JP Massamba. Isaki dit à quoi? Parce que là parmi mutu abandaki organisation il y a matanga où bat bayebi ndi akendaki ambomé maman et a sali première pas et puis tout le monde va cercueil marmebele salami mais tout le monde absence na ye vie moi ba incompréhension entre bango na ba structure muso tozo benga tokani et pardon afar les qui dit à quoi bon wana pena na ebité amutu amutu ala ba misala na e peut-être musale kangaki e et là, mon père appelle la famille. À quoi qu'il peut ma famille. Oh, il y a ça qui est pour la maman qui l'a battu ma monaki. Oh, la salle qui première pas deuxième pas battu ma monaki. Oh, et si quelqu'un qui n'est pas maman phare, bah qui continue. Bah qui continue, bah maman va tout battre, bah maman na bango, battre, bah ndaku, battre qui bana, bah mibali na bango. Bah il y a pour bah kota maramboa, liwa maman qui l'a pour bah démarche, belé belé. Pour papa JP. Parce que les oso confirmé biso que JP Massamba na matanga maman ça qui 80% parce que y a on créé problème. Il y a le bail de ça qui 80% et 20% si que ba maman fa. Est-ce que le logo confirmé ce que président JP Massamba ça qui 80% il déjà une organisation matanga. Wana eza maram na bango nayebi ke président salaki ba mama fa ba salaki onga nayebi ka yango wana
nayebi ba 50 ba 80 ba 20% wana nayebi yango te nayebi yango bamsu babi na cadre de polémique te bamsu babi moi des ordres des acquis jour enterrement bamsu bakete mituka ezalaki incomplet bamsu bayaki bakendaki te membre ya famille na bacollègue mosusu bata presse mosusu et puis moi problème ezalaki na côté libulu. Est-ce que c'est vrai ça? na morke nga monaki babisi misato na mutuka Belleville wa mataki bon tellement matin nga nakenda ipe na bisi te nga kenda na taxi mbala petite sœur na yenda ndo kumbayenda zoki biso to kenda morke ci cimetière. Voilà. Bon onga monaki kaka mutuka Belleville na babisi misato. Na babisi misato ANTPC yaki na bisi na to monaki déjà drapeau ya ANTPC ba maman phare et puis na bisa famille moko. Voilà. Toleki na biso wana. Eloko nini oyo esimbaki yo et marqué yo pendant bobseki ya mama na ndenge bakundi ba. Lo e marqué nga makasi po bakundi mama kitoko. Nde senga ki pa bakundi nde bakundi mama. Bakundi bien makasi. Par rapport au ndenge moko moya lobaka de son vivant. Oui, maloba na ye yango wana ekokisami. Voilà. Poso to zayaka na mokali, mais si lelo mama za la mort, to nga to kundeti. Mais si lelo za la mort. Wa akangaki penza, akangaki penza banzela nyonso na pona biso. Voilà. Akangaki. Donc nga maloba nga na fandi na mama. Lera zaki vivante nga zaki na ye, vandi ba masolo par rapport à masolo de tondo beta. Masolo na ye lisolo kaka yaki nga so na kufi. Na komi kunda na elakisi ke batu naende bakokunda ye musala na ya salaki yango nde kokunda ye. Yango lelo pe na moni ke musala na ye oya salaki yango nde kundi. Enfin Fanny, président VJP président Masumu, président NTPC Azalaki parce que parmi les vidéos les cas qui ba déclaration ça qui président Masumu wangana ka mama boina mais tout le monde qui quand même na matanga. Ah, kasi le kambuse koi. Bo le kambuse koi ata olingaka mutu ana te. Tina liwana olinga ete roya kaka. Na mona ke na sepela ki nzamba zo lokumu. Esala yanga pe bien na sepela ki makasi. Na sepela makasi na moni président artiste yaki wana donc esala yanga penda bien. Si na enterrement to moni secrétaire général oxygène malgré tout na morgue to moni papa Masumu te mais to mona ki secrétaire na oxygène azaki wana. Secrétaire na déjà au moni pe déjà. Voilà. Est-ce que Siatoula a répondu si à tout le président ou maman banda musala et pas na groupe na groupe Swabala atinda cotisation na ye parce que dans poto azawati na ngala atinda cotisation na ye a benga ipe quand même te pona koto na ndeti na koto na ngai po numéro na ngande za atikalo benga ti ba président ni ba répondaki alors ba président ni maman tango abelaka no baba saisa ya tanga ba kombe belé ba esobe ba na ba président ni ba répondaki là na benga ki fiston sai ai singa mama na oto kufela artiste na moko na chose na matanga mais semaine oto banda na koya na kobenga po na adresse na kotala o voilà na bengi pe président Caleb ai bisinga na ba makambo na niveau parquet mais so na silisi so makambo eleki na koluka bino voilà ala benga ba kona beko na koka kobenga wana amona na pe ba appel te sine mama kufi boya na tika ko mona bango pété Fanny, dans le titre de rappel, car maman tiki bino combien? 6. 6. Basi mi balé. Basi boza mi balé. Mi balé 4. Ngana cadette. Cadette. Donc cadette, moi na souka. Moi na souka, ma passa, donc c'est ça. Boza ba jumelle. Ok. Lelo o Fanny, message ni on va profiter au lancer. On va fanatique ni on so balingaka maman Makila. Oyo bayibi ke mama Makila atiki bana lokola bino bozawana ba soutenaka mama Makila balingaka ye ba soutenaka ye de son vivant momo ya bande azaki souffrante en tout cas ba soutenaka ye lelo mama Makila n'est plus mais to kokansaka à travers ba œuvre na misala na ye na bana ye oyo bino botikali message ni loko lo bana bato ba soutenir bopseka mama bato baza de partout bayibi ke mama patiki bana bazo sala te bino bozali wana message na ngeza kaka merci na bino nanu o ndima ko sunga mama Makila tina liwa mais mama Makila akufi atiki pe bana musala ezate tunga yo penda musala ndezate mais na bike
nde na vandi boye ata lelo tata lobi te lobi kuna na bandaka musala mama bando sala donc ça théâtre pe kana komba mama na sala ko ba te bele balobaki ya ba ko sa no pe ka théâtre sala na ko kiti na sala théâtre voilà pour les razaki vivante ba la longwe na groupe so ma groupe mo ba groupe ka mike bando bengise na banda ko pe rap na no répéter pe ngamo kana ndela tsikaka na ngamo na sala na ngai mama kilatiki bana sala ezate wa osepa ko sunga tabala mama kilandi bondo sunga mama kila et ça vraiment bien et ça tenda bien bakanisa yo à travers maman Makila va soutenir aussi ba producteur ba à présent ba groupe quand même ba zoyo pour ko évoluer na théâtre yangwana kaka et ça bien et belé le besoin na moté Fanny tala caméra o lelo ko loba nani ya kundaki maman Makila parmi ba association New surtout la vérité parce que il a qui pebenda makambo to soleil na yo bato baza loba o koto biso to salaki bref banani bakunda maman Makila iza a NTPC iza bomoko iza farto iza to kanisa bango nyonso na longo la mutuze bango nyonso pour la moi bango nyonso basela ba démarche batambolaki donc ba mama batiki ba misala na bango bazaka ero de tozana ba na salle bauti ba démarche belé ba soma belle va sombelamba Karine Palatonga Marela kende boye mama patia sala boye donc ero kutu ma pati tozana dans la salle to fandi na yewana chaque jour ba mama bayaka bauti ba démarche makambu lukaka ba mbongo sala boye oxygène ndenge moko na téléphone na papa bato eko kwea likwa makamba mama Makila ya ba démarche ça sala boye ti vendredi wana mtape makazate mtape makazate bango nyonso bakundi mama Makila na président Masamba da polémique za nango te bango nyonso basanganaki ba cotisation na bango ndi sala ki bakunda mama Makila nyonso kundi mama Makila na ba relation voilà ba diaspora surtout tout ba diaspora nyonso bakundi mama Makila donc na longoli na mutu te na lobi mutu nyonso kundi mama Makila voilà association tout kundi mama Makila côté on a pas de polémique pas au boy nani au tokanisa au NTPC au afar non bango nyonso vraiment bazaki bomoko basanganaki bien que moi batiraima ezaki mais ba ko zo compromis moko vraiment pour que ba honorer obsèque ya mama Makila lelo oyo ko pesa biso moi message mokie mama Makila zaki maman abotio oyo osufaki na ye tango azobela souvenir nini oyo richesse ya maloba ya conseil nini oyo mama tikela yo lelo ko partager na bato baza olanda azana maloba kitoko pa na nga ya kitoko penza ya kitoko oyo e marka yo lelo ko kanisaka mama à travers maloba wana oyo atalisa yo na vie maloba ne kitoko ayebisa nga na tambolaka na ekenge naza malamu na kopambola mana da na koza mwana moko ya lipamboli makasi pa na ye na mwana moko ya lipamboli na omona yango mpe lelo maloba mama na ngai yango ezosalama epa na nga wana kutu na akufi te namonaka yango boliaka akufi bo akoti mabele seke leka donc nayebi te so na koloba ndeni donc azalaki mpe mama malamu ya makasi ye mpenza ngai nazalaki so na bakamarade te camarade na ngai mpenza conseiller ezalaki nde mama na ngai ata na kolela mama na ngai azalaki camarade na ngai bon donc camarade to à part nzambe camarade na ngai mpenza na se ya moyo oyo ezalaki nde mama conseil na elle ekaki trop makasi pa na ngai eza te mama mosusu akufi bana bazoboya bazowanga mama ngutanda pesa ne bana baconseil te ngai navandaki na mama nazwa baconseil mingi na banga bamama batu bapapa batu mpe nafingaka bapapa batu te na bamama batu nafingaka te même bayaya batu nafingaka te voilà Fanny yeyo mwana ya mama Makila oyo auti kotika biso vraiment to soutenir ye to lakisa bolingo nini oyo tozalaka nango envers mama Makila waza mama azalaki mama na ye à travers moi na ye l'artiste n'émerge jamais, il demeure à travers ses œuvres tokanisaka mama na biso Makila à travers ba œuvre na ye à travers bana oyo ya tiki voilà donc c'est comme ça pas de polémique tout ça une évaluation normale pour na olakisa bino ndenge nini bobseka mama Makila elekaki ndenge nini oyo ba tout oyo ba soutenaki mama Makila est-ce que lelo autant moi quelques personnes car on a en guise de connaissance il y a reconnaissance pardon
pour na bateau quand même basali quelque chose. Oui, marqué qui peut-être autant va combo mais basé belé à moi mukie. Oui, peut-être les autres tino loba basali. Baza telmi belé, bando tanga ba muso tangi te ça bien te. Et ça bien te hein. Et ça bien te. Bangono sona, il y a na bandela ka bangono so ba kundi mama kila. Voilà. Na major acte sala qui on a coupé ça salwana baza ebelete ya mutazu kaka sal na ye apesi famille moko boye ba vanda matanga ti mukola ko kunda to lali pe ba kundi pe to lali dimanche to toke to zonge sika matanga ezala ki baza ebelete voilà double asal ba banzonding ni pas ba producteur ebelé mais producteur o apesa biso place à ta part major a vu des chambres na ye apesi ka famille mama kila ya basi yango ya mibala ngoyo baza ebele te ba pe belé baza mapangu to mona mutu moko ta pe ba ki te boya zata lupangu bo vanda ta boye bo za porte moko te apesi biso place sel mama kila normal to kundi to lali to zongi esika matanga ezalaki en tout cas merci pour la major zozo na place na pesa ki biso ndamba pambola ya baxé ezangaki voilà na souka pe to moni ba mama far basali quand même quelque chose enveloppe hein et comment dire to enveloppe ya famille te biso bana ya bana mo enveloppe ki ko ba inango enveloppe to zo ki comment ki na maboko na biso ba mama far to zo ki enveloppe biso to zo ki enveloppe ba association no se sangisa ki mbongo ba dépense no so basalaki ba mama ba bona ba ko lembongo e ko make o ba liaki mbongo les restes ba pesa ki na oye tikali po eke ko sunga bana transport na bino yango yo voilà merci Tokomi Nasuka un mot de la fin moi numéro na yo pour bato balingi ba benga yo ba soutenir yo ba compatir na yo kaka parce que ba yi matanga esuka ka epa ya ba paya epa ya ba ndako continuer kaka moi maloba ya suka on a tuni ote na numéro contact numéro na plus 243 85 136 91 33 plus 243 85 136 91 33 wana ato benge kangama nango to ozwanga moko essayez en bon merci beaucoup merci à madame Mbumba Makengo maman Nabiso la patronne maman Nabiso madame Mbumba Makengo et les boss métro Makengo force les boss métro Makengo vraiment on est ensemble merci d'avoir abonné nous sur il y a métro Makengo tapis rouge télévision vous avez pelé au bout d'Andarabiso voilà émission découverte car on a cadre il y a Laxabino il y a informé bino toujours n'engé to mesana awa na métro Makengo tapis rouge télévision merci vous avez belé bolanda biso les bongo moi na ya maman Makila défunte maman Makila otika biso Fanny donc c'est ça ba numéro yango wana bobenga privé n'engé za kaka to soutenir ba obo wana amour et compassion mutema ya malamu ya kosunga to sunga na biso derrière la caméra nazaki na héritier Jamba petit mais costaud ndi azoki soin ya ba élément botali ngana bino to kotani bongo na prochain numéro bye.